Dio oyoyo somo mura lekechu que tu zaki ngai mania grâce so zaki filme na kati ya base fallait mona na pe na kati ya filme na base ezalate partir pour mona on a filme ezalate donc voilà ce qu'on a yeba te partir na so ba jouer sanga inconsciemment des mots d'Acosta loba na yeba ndete parti wana barezi kena sepel ne mission makasi et après on a yebi on a joué les attend film tant makamane leki film est ce que commis et salama ce que parti wana odia lo bakina na besoin ya personnage a pédé nga personnellement jusqu'à présent na fin na kito na tikal ko yeba ngote pour ce qui est bon c'est que na jouer inconsciemment pour biso ba bengi soto kende fête osomona to yepe to komi place ango bitumbe bimi bareza lekaki te me ye pa alaki lekecho yambi mura bitumbe bimi nga kuna riska awa elwa biloko après bo bezaki base biloko awa eloko climatiser ekatanga awa osomona ni yangwana so ezaki base c'est qu'il faut bo futanga bambongo oyo na kata na awa malika témoin mais en hôpital mon côté bon marché oui awa eloko climatiser ekatanga awa na obima we kula ngo ezaki tema molili balinga ba bamba so mulakisoni na obima ekatinga tokino hôpital mon na bon marché so toketo se renseigner balingo batonga na bite batongo te po eko esalo pota etika cicatrice makasi na sepel nango makasi et puis lekecho na biso na moni tina mo tina chindaka ye aluka mosi abala akobala ka mokola lingi donc so ezaki siko base nde ye mo d'Acosta azaki na besoin personnel à PD en tout cas d'Acosta photo tchama na mesa fo bofutanga caché nanga nango na mamo ya loba ki tonga tokende na justice naza courant eloko te qui na lobby boye après mission on a d'Acosta photo kuta na justice po balela mbongo ti papa FB tapé sa mbongo ngana liate atana 40 bali atana 50 bali sopa obala na ete ye kaka ngapa na ngaka lekecho na biso aza gentil aza beau aza mwana malamu balela mbongo bango ba yebike ezaki base nga ba jouer sanga na yebite c'est qu'il faut na lela mbongo po bango ba koma scénario o nga na za ko courant na ngote si to comprends si to silote na maka mutema ya lobebele base eze lokote parce que nga na vivre ba scène lozo mona tant d'Acosta fanda kutu ne mission zo loba na talinga bita pour na ko loba elo musu ermo ezaka aboye o protéger kombo ya mitié yon tozonga mwa sima so ezaki pona komba mitié te na zana mambolo bebele alingaka bato azamour ekokia na kolamuka susu te o lekecho bala mokolo nini lekecho koli lekecho komi na mbongo te nga tofanda d'Acosta grâce na Tenazia nzambe maintenant on obligé au loba tofanda grâce d'Acosta na Tenazia pour grâce na d'Acosta ba telemi nga tika na balcon Tenazia osomona ba place ba côté là ka ba sali une affaire sur de 40 minutes ba bimi to ba bimi ce qu'on a raisonné best to sala na raisonné ko mona bango boye na zupe moi chimie moment osomona bon normal kaka mais ce qu'on attend d'accord ça avec à jouer sanga azali na besoin personnage à PD na makambo nga na mona ke koma pe ya solo na mona eza bêtise osomona parce que ngelo ko shokanga na makambo na nyonso d'accord ça ko loba tout na oya loba ki wana mama biso alanda ba tutina ba commentaire donc ba avanda na baninga na ye avanda na batu oyo azalaka na bango na sepeli nde
ndenge bakangami na mura kienemi eza susu te kienemi mpe ezala nango te apart bajetwa mike barezi nde moto aleki etuba nde ekole avant réseaux sociaux barezi moto amora mpe alors basala trio bogar babogar basi balongwa babogos batikala so bagos te bakoma bagar les trois bogars mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote basainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mura nangai ye zonga na ekiri togomela cortel mangusta na moto mwinda bandeko suka nango eyebanaki verité na histoire ya Grace Temo ekokontinue kobima do Grace Temo barelation ya sir oyo atongaki après Karine Mokonzi bomoni yango epuis na kati ya barelation wana moto mpenza waza na basekre ya bomba ya Grace Temo ezali mura basekre nyonso te mais parmi bango balaki na groupe wana yango mura atandeli biso oyo Da Costa Davina na Grace Temo bawela mpenza Da Costa mpo soki otali bafilme na bango lelo oyo basalaka otali na base wana omona kaka base eza verité mura na ngai ye zonga na ekiri togomela cortel mangusta na moto mwinda bandeko boyebi bafilme oyo bino botalaka Davina azosala to oyo Grace Temo mpe asalaki na Da Costa bafilme wana bakupe ezalaka ya trop action coupe action coupe mais la base wana action coupe rien du tout mura ye azoki atika na cicatrice nsima nango ebimi oyo ebimaki obese nsima nango ye moko alobi ya Da Costa apasa na bachaîne aloba makambo bayokana te
sikoyo même jour ya bezango Da Costa basangisaki nzoto na Grace Temo devant Moura. Bon, liboso ya Moura te me bakoti na kuzu 45 minutes. Bazwaki mpenza temps suffisant 45 minutes ekoki po akalme Grace Temo po mwana mwasi na bajalousie ya modele bongo ndenge Grace Temo aswanaki na Davina. Moura na ngai ye zonga na ekiri tokomela Cortel Mangusta na moto mwinda. Davina sikoyo akendaki alelaki ye moya kokonsole mokolo wana ya te. Sikoyo Grace Temo ye bakendaki na ye bake ye Moura na Da Costa bazomela eloko. Da Costa azwi Grace Temo bakoti kuzu 45 minutes babimi baye bavandi lisusu. Moura avandi bouche B na pota na ye. Donc yango wana ekalmaki deja Grace Temo. Mikolo yango mpe Grace Temo azomona mbongo. Moura azoteke kitoko. Bato ya poto mpe bazotindele mbongo fo alekaka akareni. Moura na ngai ye zonga na ekiri tokomela Cortel Mangusta na moto mwinda. Karine ntango asalaki Grace Temo ntango abeniri ye alukelaki ye bakonkera te apesaki kaka lumière abeniri ye okotikala susu ozalaki te esili. Alobaki te lokolo outa na Kongo elengi nakotya yo guerre oleka Grace mbisi te rando wi okopupula nao me bino boye kolanda Karine kutu te koloba na eloko moko ta kozwa succès yosala tu oleka ye kaka. Ngai sikoyo na ngonga oyo soki omoni na bamoura bakomoloba yeba Grace Temo aza plafond. Tout d'abord baka basalaki ye plan babeta ye. Moura moto alobi yango Fivette Mayemba, Carmen Odia, Malika Mania, Laura Chou, bango tu babeta Grace Temo en plein bolingo na Monsieur Panzo. Kouta kokende ya kei kaka atika Monsieur Panzo na aéroport. Kokoma komi atika Monsieur Panzo na aéroport azonga sheye bango kuna babongama. Moura na ngai ye zonga na ekiri tokomela Cortel Mangusta na moto mwinda. Babeta ye ntango asengi bango pardon soki na live soki na nini ale batiki ye
surtout ye mutazana mese panzu mobali apoto azoya azofutela ndako soka combien mobali apiaka ye 1300 ndenge aza koloba chaque mois aza na salaire nzoka mura de la presse atikala kokende na ndako ya Grace Temo te ayebi yango te. Grace Temo mura koma pa na ye te. Abanda kopesa mura ba 20 euros, ba 30 dollars, ba 20 dollars. Mura lobi abanda kokabela elmo. Mais mura boyi koloba ke ezalaki soki nateki ye nazwi 20 euros, 20 dollars, nateki ye nazwi 30 dollars. Nano apianga 100 dollars ya okangama te. Po modele mura tekela ye bakopi mosu esengaki mura zwa 100 dollars. Mazwa yango te. Yango wana nte mura zolobela. Mura nangai ye zonga na ekiri tokomela corter mangusta na moto na moto na moto na moto mwinda. Mebandeko mura zana ebele ya koloba ebele penza même makambo alobi akoluka penza bongisango penza bien alobango clair un jour siko pe oyo alobi tomoni clair efungoli biso mpe bon miso efungwa me tokamwe na biso yango te nakanisa bino mpe bokamwe te eloko bokamwe kaka mura alobi eloko bokamwe mura na leketsu ondire bayeba na kala. Bandeko bana mibali oyo baya mura leketsu barezi baza bagarso moko gentil cool bazali bagarso moko baza bien so oza camarade na bango nayebi bokoloba longola mura apupulaka la baronne Karine Mokonzi nayebi wana rando mais na ndenge ya vie réelle mura aza bien leketsu aza bien barezi a bien eloko mpe esangisi bango bakaraktere na bango baza na makambo ebele en commun yango moto esangisi bango mpe nga nasepeli ya na d'accord na modele basangani bon natiki bino ciao. Mura nangai ye zonga na ekiri tokomela corter mangusta na moto na moto na moto na moto mwinda. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.